Ok. Voilà. Bonjour, bonjour, bon appétit, bon déjeuner, bisika biso, bisou bino. Vraiment bino mo boye bitoko kene na lombango makasi, bayenge na bandeko na biso bunu ya Congo, pino nyonso tu bisika bozali nzamba lola ayeba ko pambola bino bandeko nanga esalaka bien. Alors bandeko nanga toko kene na lombango, vraiment na lombango na bon déjeuner na biso, bino mo boye bito talela kango mwangunga parce que tokindeke musala. Bandeko lisolo to beta na tongo lelo. Et ça l'a mis précisément dans mboka ya Allemagne. Bande konanga tango tokobeta lisolo Allemagne. Eza d'habitude tokobosa na te oya biso mama beto azalaka kuna na kati Allemagne na kombo ya Irène Masiandoki. Ya yo yango wana ba gros bisous, bonne journée ma belle. Et puis tokoya pe mbango tokobeta HM na biso. Ya yo yango wana HM bambote ebele na kati Allemagne. Tozali pe na ndeko na biso mususu na kati Allemagne. Vraiment azalaka na biso pe elongo pona nini te kombo ezokima ekoya nango kaka. Et puis tokei lisu na lombango epa ndeko na biso cœur sensible bango tebele bango bavandi en Allemagne bango nde ba cartonné Allemagne. Alors soki pe lelo tobimi tokei na kati ya France tokobosana la marina te tokobosana pe ese de pana mate tokobosana pe mama Congo te, surtout mama Congo mikolo yo yaya YouTube ezali ya yo kamata biso. Les paniers circulent encore. Voilà. Bande konangai toye ko beta lisolo moko ezali pasi na mawa. Toye ko lamusa conscience ya ba mama. Ba mama ebele bazana conscience te. Tango ngana yebisaka bino na lobi, mwasi ya boti bana, ozana bana plus de 4, bana misato, bana déjà mibale. Baza ba maman na yebisi bino éducation ya bana soko e raté yaya ezalaka mabe makasi. Baza ba maman faut ko vendre na kati ya ndako. Soki boko sala faut bosala ba temps plein te, faut ko zwa éducation parce que ata papa boti mwana akokipe ko sala mwana mabe. Alors bandeko nanga faut ko sala attention. Pila mosi keba ndeko na biso na ville ya Borum na kati Allemagne bandeko Allemagne so na prononcer ngo mabe mais bino boyebi ville wana BORROM na mala biso na kombo ya mama Arlette tokotanga kombo na yo parce que makambo sali ezali mabe makasi ezali koyinda kuna tala lolo libala na esili ko mwangana esili ko panzana yo zali mama insensé ata lelo lo na live together ne tombera jamais. Bande konangai live together ne tombera jamais. Mutu moko koya kokanga live together azate. Mutu moko ya kokostela makambo na live together ezate. Live together ezali siti moko discrétion totale. Ni bana nanga, ni mobali nanga, ni bande konanga mutu moko azwaka photo ya live together ezate etikalaka epai na ngai moko. Oyo azali na photo, oyo azali na information ya mutu moko komisa na live together na pesi autorisation publier yango na pesi autorisation 3 jours ezebele parce que tisiko tozozela ba pele ya mutu moko boye aya kozwa mobali na ye tozomona eti. Donc deuxième devoir mutu nyonso tu na tindele photo ya live together yo bibisa ba photo wana publier yango tozozela ato publier pona pesate live together et ukamamate. Ça c'est l'inspiration de Dieu. Et puis na benga kabino po na zakandeko na bino po na linga bobima na solitude olingi oye oboyi ofandi na yo po na kanga pe batu na makasi te na lobaka o bako ya na live together bazali touché de Dieu. Tokemba
wana ezaki entre parenthèses parce que faut na l'extra pib ya live together to longo la solitude dans la société na biso oza mwasi oza mobali obengi la danoise na 0044 74 59 62 52 17 ozo mobali à bien les jaloux vont maigrir, les jaloux vont tomber. On n'a pas le temps, nous allons bosser, nous allons conseiller, ça c'est notre travail. Voilà. Alors, bandeko na ngai mama Arlette, akomi afungoli nzela, ya kokende Kinshasa, tango nyonso, bandeko, bamituni, eloko akendele Kisasa eyebani te. Mobali alobi, yango yokomi chaque année, 2 fois ok Kisasa, 3 fois ok Kisasa, lopango la mpongo pe tosombi te, mabele pamba tosombi te, banzela pe otongisaka te, oza pe na orphelinat te, oza pe na ONG te, eloko nini okoma kokende kaka na Kisasa. Wana mwana na ye aza na bana paribi mwana na ye moko ya mwasi période wana bando azaki na ba 16 ans azoke na 17 ans. Mama Arlette na kati ya Borumba ndeko histoire vrai kombo ya solo. Mama Arlette ake Kisasa soka kei aumelaka pe mwa moke azwa nini a prépara mwana na mwasi alakisa ye ndenga kolamba ndenga ko servir tata na ye na mesa ya koma kokende entre parenthèses bandeko nanga malgré na lombango meto ko pesa conseil ba mame belé ongala lakisa mwana nga kolamba mwana nga na 15 ans déjà yebi kolamba na 16 ans yebi kolamba emsu na tikela ka ye mtalambaka akoma pe ko servir tata na ye yaya mwana note azaka mobali ata mwana no azaka mobali tata ya mobali na yote mwana na aza na droit ya ko servir tata te aza même pas na servir na devoir ya tamu super ya kolongola même basanya mobali na yo biloko na bandeko na ezalaka ya mwasi ezalaka intimité tango otie la papa biloko kolia tango olongolele basali epesaka su bolingo moko boye ata papa ke na ye yaya kotika nango na mutu mwasi wana azalaka mwasi malamu bakanga mobali na makasi te mobali azalaka ndeko na nga te bakanga ye na makasi te osali nzela bandeko ndeko mama na biso boyoka na bokebi nyonso nezape pa bokolela ndenge lisolo kokende tanga komi kokende Kisasa na yebi te pe tokobenga papa wana papa ndenge nini en tout cas pona ngai même papa zali papa mabe papa ata yo muto pesi lisolo ata soki ndenge nini papa oza pe papa mabe oyebi yango pe oza papa malamu te yo sikota mu mama bandi kokende papa tanga moni mwana komi koya ko servir ye et puis bana na biso mikolo yo bande ko nanga ko comprendre te ba komi na ba système ba tolo minene ba sima ya bien papa tanga ko mona mwana lekani a servir ye mwana lekani a 8 ans azo zwa basani de tolo eza ko kente lokola ekota na biloko kolia papa tali premier regard atali deuxième regard troisième regard papa côté la mwana na butu a pesa ba moi ba koda bien masola kitoko papa abandi ko bima na mwana mama pe place akena na kuna na Kisasa akoma ko anzoka de azwa mobali ba ekope komela papa ke mama kuna bima na mutu boye basala pe banquette papa sikoyo ba kanda wana bazuwa wana akoma ko bima na mwana ne ya mwasi bande ko ville wana na Borom na pesa ngo BORROM eza ya koyinda na minicho biso pe bata YouTube tolala kate to yeli biloli solo oyo donc papa na biso malam eza moke papa na biso wana akuma ko bima na mona ne depuis mona zaki na 17 ans ti mona komi na 19 ans bazemi oyo bango balongole na mwana biso na bino toyebite soki pe makambo nini mama pe ayebite akena ndeka Kisasa soko aye 2 mois 3 mois na ke Kisasa azwa de mobali ne kuna papa pe komata ta ke Kisasa akipaka ete mwana na ye moko ezali te ko mama yaki na mwana na libala te mwana ya papa wana ye moko oya boti na ndeko na biso na mama Arlette bandeko na boke bana poto kindoki misala mabe kochi ebele ke banani ozali ko confier bana même papa ba bibali bazalaka ba nyama
eza kaka bakode oyo batia kaka koviole te kosala boye te mais soki bakode wana ezali te bamibali na biso balingaki bandako mpe kobotisa bana na biso donc abotisi yo esili mpa bandi kolala bana esili mpa bandi kolala bacousine elingaki ezala nango ndenge wana kaka bakode kaka bible yango nde kosalaki apaiser bamibali bazalaka banyama mama keba eloko nini ekokomimota moso na kisasa yaya yo bande koreve un jour oya na poto te rêve no ezalaki yango te mama Arlette lelo tala makambo esukeli yo mobali ya Kinshasa mpe abwakisi yo kende kasi siko mpona ozokesu kisasa te tala obebisi foyer na yo mwana no balali ye pendant 2 ans bandeko excusez-moi le terme oyo eza sans tabou te mais naza na terme mo mosusu te bimelinga na miniti oyo donc abise mwana na ye pendant 2 ans ndenge nini likambo ye koyebana parce que papa pe abandi soki mama abuti kisasa ye papa pe akomi kokamisa mbongo ye pe abandi kokende kisasa eye kosala ke papa pe azwi mwasi mosusu na Kinshasa ntango makambo wana ekomeli mama na kati ya ndako sikoyo mama abandi kobimisa ngo lokola koswana na kati ya ndako tela bafoto yango parce que mwasi ya Kinshasa atie bafoto ya papa na Facebook papa penza asalaki yango na nko mwasi na ye penza ya Kinshasa azwi bafoto bango na ye baolia na bambanga bani abwaki na Facebook eyinzi na kati ya limani na miniti oyo bafoto ntango eye kosopa na papa alobi boniko ya yo pe na Kinshasa yango ekomi koswana mwana sikoyo ya 19 akomi na 19 ans asali zuwa abi papa koma mobali na nga papa nde azala na nga papa oki kobima so parce que déjà na mama na ye akoma déjà ko répondre baba na ye méchant mama comprendra te ke mwana nzoka akoma déjà mbanda so alobi atia biboniko otikaka biso awati okenda no Kinshasa yo oza kone eloko olobela nga te omwa mama omona oka nde mwana nzoka nda koma obima tango discussion na ye na ndako fille wana esali ye pasi atelemi apeti mesa papa c'est quoi bozo discuter nini oh papa oyo eza penza yo mwana tanga bandi alaksi mama tala makambo tosala na papa mo bafilmaka yango eza ya koyinda bandeko mwa itolakisa bino filme wana eza te YouTube osali bosenga ngango pete mpona opesa mutu te mikolo ndo pesa bino bisu bafilme na nga te parce que mwana wana aza na 19 ans aza mwana na biso na boko sambwisa ye na tata na ye tozala ba video na tata na ye azobaluka mama ndenge aza bakweye evalui libala eza ya kopanzana papa na miniti oyo tuna mwisa zaza akimi ndako mwana aza na 19 ans à vous de juger est-ce que mwana wana aokende koyebisa babale koviole ye boloba makambo tokoya nango na live papa sage en tout cas vendredi toyebi ke 6 mois avant toluka yo tala makambo ekoyi na communauté mamustela merci nayokaki yo lobi 1 heure du temps na ozwaki mami nanga le temps c'est l'argent so omona bamame mila baobenganga baozo ba 2 heures du temps na bango la danoise jolie batinisa merci wana zaka petite sœur nanga propre jolie batinisa ba gros bisous moi ça pembe na kati ya Belgique audio na yo kanaki mais na zwaki ta pour répondre yo te kobanga te parce que lobi na zwaki ba appel vraiment communauté bolinganga que Dieu vous pambole nzamba pambola bino place mi baleto misato basangani ba telemi ba bengi ba zui ba 2 heures du temps 3 heures du temps maman sage gros bisous à toi la lutte continue voilà sous les baobabs beau s'abonner bande konanga sous les baobabs eza nzete oza kokata eza kokola okati koto eza ka kokola po eza na nzete batu balinga kokata kata banzete na o comprendre to comme na période du moko passe koti bande konanga courant kokata na kata na air nyoso to batu musuba mai ko dinda bande ko zondinda batu basoko dinda batu bazako chola banzete pe eza kochola na kata kisasa c'est normal sous les baobabs eza nzete faut batu bakata ngona msu balambela ngo parce que so bakati yango te baolobani baolamba nini eloni baolamba ya bazone loko olamba te baza obligé bakata pona batia na moto pona nini moto na bango epela
yango na tika nanga yo bokamo ya moko sule baobe mati sule baobe kiti ezalaka bongo po ezalaka nzete ezalaka nzete yaya yango ezalaka na baniveau wana te ya komema ngo te ezalaka nango nzete oyo aza na posa mikolo na kati yango ntango bakati nzete sufraka nzete esalaka mpe mwa erekile me loko eza nzete asule baba ekobota nango lisusu yango na bangela nanga ngo te donc bokata na bino bocha bopelisa bamoto na bino eza nango normal mpona kombo eza na significative yango bandeko na ngai nalonga keba na kombo moye mpe na change mosu eza te ekendeleka bongo yango boya bandeko na nga botela likambo ekwei na kati ya Allemagne lelo papa wana tula moisa zaza bimi mama atikali ye moko mama siko Arlette okosala nini na mwana na 19 ans boko suka da ye wapi mwana otamsu lobilo ngaka sunga yo lemso obeli ye mtani ngaka sokola yo tela ndenge obebisa venir a mwana tela ndenge obebisi vie ezalaka nini bandeko na nga Kinshasa ngo ekomela bino eloni bato ebele na basi bobali kobebisa bafoye na bino mpona Kinshasa biso toyebi ke makambo eza ya mibali me bino mpe basi bokomi kobebisa bafoye na bino meza normalité eza pasi bandeko na nga mwasi azalaka polyandrie te voilà le terme ezalaka ya mwasi te ozala mibali mibale te même ici babala yo te ezalaka mabe ozala mobali moko ya ndundu ozala mobali moko ya mutu mwindu ezalaka te ozoya kokosa c'est mon ami c'est mon cousin mais okomona bafoto ezobima bolingo ezalaka te yaya mwasi asalaka kindumba te ayaka kotuta tolo te ngai asalaka kindumba te mwasi oyoyo bayebi kosala ye bien na mbetu asalaka ayaka liboso te ke ngai basalaka ngai te oyo bayaka wana ke consolation lokola mama Arlette na minute oyo azolela na kati ya Allemagne na ville ya Bochum nani atindaki yo biliaki yo bikoki bandeko na nga botikala malamu abonnez-vous nazalaka mama leki na bino ne vous en faites pas ata lelo boyinga lobi okolinganga lekisa période olobaki mama leki abeti mabe mais lobi obeta bien lisolo mama Arlette abeti yango bien omoni ozonga kaka tala makambo boy ba conseil ya boy ozwango wana toya nango na live totika moti po nazala na besoin boloba ba gros bisous à vous bandeko na nga merci mais nazo voyager ne vous inquiétez pas non voyager passeport rouge ka ezo sala makambo o passeport na biso biso tozaka ba danoise passeport na biso yango nazalaka danoise ezalaka ya kombo te bandeko ezala ngo papier ezala ngo simple papier munyoso azane nango mais moko po na lata kombo danoise mo bana bato ya Danemark ba olobo te azalaka na ye na mukanda te yango wana merci à bon attendeur salut bon toke musala voilà tomela mwati et ça la bien botika malamu merci merci allez tokende. Voilà, gros bisous à Bino Nyo Soto. Vraiment merci, bon partager vidéo. Merci beaucoup pendant été.